DGRK a justifié dans l'art. Té, alinga qui ne gamba la mort soin médicaux. Bozouele ba soin na CPRK na comment on dit na CMK. Azapinda bien calme. Audition ego sal matin na mbetu ya hôpital. C'est là papa biso Frank Diongo la audition na te o mutu kokosa mutu te malade ya nini? Malade ni. Soka sirita bolanga zakaba tuzaka na barumbo aza so soigner na ba dispensaire ya Sibet. Docteur Chele CMK mais le soka yibilar moto ko bouger te zala. Oh deuxième bota frontière bien atako ta boîte abimate. Muyibi zéro. Muyibi zéro toujours en action Muyibi nyonso tout ndeko Charles alobi Muyibi nyonso ba tsama maboko opération Muyibi zéro. Mutu nyonso yibagi lar ya l'état ya République démocratique du Congo. Biso ba congolais mutu to bando landa bino po to moni bokomolo bo coopérer na ba magistrat bino bono makabango po bakanga bino te biso sikoyo mutu to bando kanga bino to bando landa bino ba place nyoso boza to lingaka izin télévision ba lingaka correcteur news et ba lingaka Rachula Caramel ba lingaka Justine Moussao tuzena banda kuna bino kana to message lo banda bino za wana toujours pour quoi partager actualité tous allez vraiment na réalité kinoise marmoni ya koleka na Kinshasa to bandeko batika mboka kala babima bakenda ba éviter Congo des République démocratique du Congo et comment le lenge kani yango na biso tozara toujours na sima micro pour na kolakisema ba réalité ni za koleka na Kinshasa ba solution za nini ba analyse na biso yango wana doit toujours et pas bato babi ko malamu yango to lo ba mingi ke ba pandi sango malamu zali ka Bible était parce que Bible et d'arabiso na ko nourrir âme kasi za pina bato malamu ba lo ba to ko dali juste pour na ko sunga intérêt ya mboka parce que tout le monde le na politique bato bazali ko tala mingi ba intérêt personnel na bango batani ko vimbisa mingi mabumu na bango batambo na prado lobi kasi dali pe na bato oyo batala kaka ba intérêt na bango te to pe batala kaka mituka ta vimbisa libumu kasi bazali bato wana penda ba ganga ka pe ba tele mara pona intérêt ya mboka intérêt ya peuple congolais tant to ko le intérêt peuple congolais to ko talaka lobi parce que to tala batata na biso babunda bitumba na tango ya mobutu biso tango to bota marate to ko kuta ba basa iko bunda toujours pona venir na biso ko la pe biso lelo na ba ya biso to ko bunda toujours pona venir ya ba ko lobi bakuta un Congo meilleur bakuta Congo moko malamu mingi yango lelo to yambe bino ndeko Charlie Kadima zali pembe na biso lo ba rappel ki to ko malamu na biki azali muta plusieurs casquettes bato ba mona kana ba angle belé mais biso lelo to yambe na angle politique mais rien n'empêche toujours to zali na kati ya Congo to sima mo critique pe mukie mais lelo mingi ya to ko lo belanga na politique na ki ko pesa mbote bonjour ndeko Charlie. Bonjour Moussa. Bonne santé. Ndenge nzamba zo songa biso tozo koba. Malgré état d'urgence tozo mona mi ozo koba kaka. Ouais, mais état d'urgence, c'est ça, état d'urgence sanitaire. Ils allaient kaka Congo, ils allaient molongo mobimba, mokil mobimba nde, ils allaient soumis na ba épreuve wana, mais solution nango et rezoa manango. Et voilà quoi, ils allaient loko ya mindondo. Ah, lelo to komeka ko beta mingi balandi ya izine télévision bobi qui est balança qui en paix. Bah moi parti politique et belé tout bandeko peuple congolais lança qui va que lobby ba kozala wana pona ko marcher et dit ndeko na biso ronsa malanda ronsa malonda plutôt makamode ko leke belé na mboka ba ko ba loi bi maki malgré président qui pona ko apaiser et on là na izine télévision to komeka mais ko mo ko bete mo li solongo parce que to qui lelo to landaki lelo na tongo na radio ba lobby que le gouverneur de la ville Justin Ngobila a lobby que marche ezalité. Mais tout le monde peut Gilbert Ankonde avec ko bengi sabato nyo surtout ba organiser qui va marcher avec ko soana ba moké bon pour ko lobela yo nini to ko mona ndeko Charlie le gouverneur de la ville a lobby que lobby marche ezate muna mutu avant da pana bango bon yé muta lobby bon siko ba oyo ba ko bima yé muta ozana bango au même temps que gouverneur de la ville et tant que yende mutazali ko na biso na ville quand même on doit le respecter to ko makambo ya moni ya ko pekisa kaka l'air bazo telemela makambo ya seni nde ya moni ya ko pekisa mais tout ça na moment coronavirus to ebi que tuzali na temps ya ko sangana ba te belé te faut respecter quand même distanciation to kolata ba masque to koya to ko zoape distanciation 1 mètre bon na classe to ça distance te distance fixe to ça mulongo est-ce qu'il y a un problème yo boy là ba marcher d'ailleurs gouverneur ba senga kaye a vite ba saisir sa kaye pour information est-ce qu'il a même la compétence de pouvoir refuser c'est ça le problème non
pas il bato ba sala ka ba posa ka ba acte sans koyeba ke koki ko engendrer ba conséquences musu ba saisissaka hôtel de ville pour information raison na ye yakobo ya ke bato ba marché zanine insécurité to bouke logo tekasi botie la biso ba soda na colonne ba pesa ki déjà itinéraire bon to tambola soki ya boyi kasi IDPS sa tambola bon peuple congolais ka sa tambola a comme la peuple alobi ya boyi IDPS ta yoki ke ba plateforme ebele to ba parti politique ebele ali ko sala organisation a bengi sibino abi ete botika ma maki kuna ezali IDPS donc l'air à répondre c'est qu'à répondre à IDPS mais ce qu'on a répondre peuple congolais pour peuple a d'accord te na malonda na bango wana balingi bacha malonda ana seni depuis mbulani mais là on dit minimo ko boya ka ensemble malonda parce que ba ko mona bato na tangi CV na oki na elenya ko tanga CV muninga kasi ba yiba bien kuna ba docteur moto bato ba yiba bien bato bazo boma mboka bien ba docteur na ba professeur d'université kutu mikolo kutu ngala olinga kutu ba tanga so ba niveau d'études na ngate na komo mbenga mikolo bouriki pour tous les intellectuels sont voleurs, réputés voleurs. Et on les arrête, on les attrape. Et dans leur même dans leur manière de voler, ils ont ça la salité, n'a mis sur battu. Nous sommes intellectuels. Ok? Donc, Rosa Malonda, Azana Seni depuis Mboulani. C'est lui qui était le superviseur chargé des départements techniques, non? Est-ce que Batouba Yebi Keba Masolo et ma machine a voté? Martin Fayulu a télémela. Mais il fallait que Ndena Bangoka dans l'élection Nengowana. Mais Martin Fayulu n'avait pas tort. Fayulu avait raison. Et aujourd'hui, on a l'ingraming, mais on a CTC Kaoyo. Les lots, autant beaucoup plus Martin Fayulu. Raison, beaucoup moins c'est que l'élection est crédible. Non. Problème na biso ezala ki yakobo yiko. Bataille des personnes qui bozaka na pouvoir. On a lingana ebisa yote na lobby boye. Problème na biso ezala ki yakobo yikote nde élection té parce que en boycottant les élections on favorisait encore la dictature du PPRD. D'accord? C'est les SEM qu'on vient de favoriser aussi votre président. Yango nazo lobate en boycottant les élections on favorisait en fait, la dictature du PPRD qui devait encore venir une fois de plus. Mais non. Machine à voter, yaki. Bato basala na machine à voter, ba vota. Mais est-ce que yebi ke mukolo basala na machine à voter? Bulletin o yebima na machine à vote. O yebima. Ebima na bilongi yaba Vital Kamere, yaba Fachi, yaba nani. Mais ce que scanner o yebimsa komba Kabila. C'est là. Mais en tout cas, on est un peu bouleversé parce que ce que Bimisara Komba Kabila, mais le ligne Kani, Fachi, avant na Kitiwana. Ah, yango wana omonaki baboye. Ah, zalaka sina bando expliquer yot. Na bando expliquer lelo. L'air baboto boya ka machine à voter parce que to eba ki ba programme ki yango sur Kabila non. Mais parce que bango l'air basala ki machine wana à voter ti fa yo la boya ki yango zaki na raison. Mais toyebaki ke pression oyo ezali libanda moyen balekisa tricherie na bango ekozala te. C'est pourquoi leur baloba ke bakabela biso pouvoir te bakaba pouvoir te. Pression oyo bazalaki nango parce que bayebaki ke soki balobi ba s'imposer soka batanga ikombo Shadari ba hélicoptère linga tambola ya niveau sakana te. Ba hélicoptère banani linga tambola bu pouvoir te. Makambo elekaka na Gabon te. Bakanga kaka salaka coup d'état na Ali Bongo aza malade libanda banani basilisang ba marines américains ba na Gabon ya 45 minutes de vol siko na hélicoptère ya soko ba combien de minutes siko na ba hélicoptère supersonique wana yango wana moni Kabila ala chaki. Est-ce que vous comprenez? Oh nyoso kapo gouverneur de la ville a lobi boto samibeko bo fa na banda lelo yo muto yeko tuna ngai te lokolo tuninga makambo seni yango nazo bete l'autre makambo seni donc malonda to ane kutu to donc to lingi kutu ko yoka atamukete quoi atamukete donc eloko bino boko boye to yeba vraiment confession religieuse ya malonda ya nini parce que il est prévu que na seni eza digérer na société civile non société civile ba confession religieuse so tali babandaki na sango ya ba catholique abe malumalu toyo koma na pasteur nani ngoyi molunda
toye kozwa oyo auti okende oyo komeni nani nanga na corne nanga na bacivile ya bacivile sikoyo ifale tozwa ata musulman ata kimbangiste te bongo ye aza paki utana ebande babi ende ko konsama lona zaki pe kimbangiste mais ba kimbangiste abasoko mutu oyo kuta beta eka lisolo ya kimbangiste ba suspendre yete po ba yebi ka kimbangiste te ozokosa point ozokosa pourquoi donc osala malonda tika biso babiloko ozosala wana oye po ozongisa application na yo ya machine yango wana ozomona bazobundabunda Kabila azonga po azala candidat na baéchéance ezoya bozobanga Kabila tozobanga ye te toza koprevenir tricherie na bango na biso nani yango avote Kabila na Congo toyebisa na vérité bokosaka bato bien nini na bien na 2011 Kabila candidat Tshisekedi le père candidat na vota Kabila te kana bambulu aza candidat te na voter na voter et s'il arrive aujourd'hui que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a récupéré Kitine nandeni nazo na vote vote en gros il faut après 10 ans de constitution le bagit bon 2023 de 10 ans wekogi mais tu vois vraiment vraie raison bino bokobo elande komanda parce que ndeko malonda azali mwana ya mboka azali mwana ya mboka ayebi pe azali na expérience de ndeko Charlie zila na zolo ba na ko peso micro yango ya solo azali ya solo mwana ya mboka ako porter 100 parce que bino bo betaka moi c'était kota makila ya Congo ako porter 100 et puis ana ba expérience na peu kota na CV na ko mona CV za ko tonda ya solo et puis ana expérience à travailler dans la kata seni pour ni ko pesa chance wana te kotika ya travailler maluma la mo mboka te ngoyi mulunda imo mboka te yende mwana mboka leki bana mboka nyonso ou bien à part ye mwana mboka mususu ako gérer seni azate tolingi yete parce que azali na ba dispositif ya tricherie o eza na machine to yebit muna mboka moto est-ce que okanisi que Congo eza développé ata ko révolution ya modernité ngo bandi on kana élection na machine mboka ni basa ba voter na machine ndengwa donc bino bozo kanisa ke loko tondimaki bongo tondimaki poto yeba ke bwana pression na sima boko lâcher oki bawo ba utaki Syrie ba yako vanda na mai na océan na Gabon l'air ba bouger na Robinot l'air ba bouger à Libongo bien qu'il était dehors balongola bango dans 45 minutes balongola et puis ba ipsi à Libongo libanda papa c'est fini reviens dans ton pays. Mais tout le monde peut aller comme on dit qu'on s'en malone tout le monde président ça qui discours ni l'autre fois a bêté en peu moi kara tout le monde peut le bi kotika mboka ko maman libanda mboka pourtant a comme on a bino boza wana ko pela moto moté mais ko pela moto marche mais a kamata tiki mboka momuki ko moi te moi comme moi le po yepe a me ko kotela ne malonda te po so kotela malonda trop balkelete fati soki a koteli malonda to balul seli minduki. C'est que cop na bango alinga lâcher pouvoir azong sango pa mutapia ki mais mutu wana eza la pesa ki na cop eza la pesa ki na pression eza la pesa ki na nini to lingi azonga lisusu te ya compliqué eza compliqué te to lingi azonga lisusu te donc so fatia côté li Rosar Malonda ayeba ke to balusele minduki po alingi a favoriser triche. Bien que Fatia ndimaki élection euto lekawa yo ebimisi wana ayebi ke na machine wana yaki déjà programmé comme wa Kabila biso to expérimenter yango to expérimenter yango ba au moni période ba comment ko pekisa o soko voter ba to ba kota sona ba téléphone te po ba kanga ba bulletin ba photo te nde pa itozo yango soko kangi bulletin photo crack au soko zuango tindiango na Bluetooth lokola Bluetooth asalaka d'abord scannage ya données. Mais lorsqu'il a envoyé les données, il a envoyé quel nom? Il a envoyé Joseph Kabila Kabang. Est-ce que Joseph Kabila Kabang était candidat? Il n'était pas candidat. Donc tout le malonda tikaba geno wana longo on vient de commander natika baje et azala mopandi mais to okene mom ke to komona wana na mo ambanga to moni moyibi zéro kasi makambo yango yango moyibi zéro inkolo banini ndeko moyibi zéro ezali plateforme oyo tozotia c'est mis en place de manière à lutter contre toute forme de vol na entreprise
vol na gestion ya mboka, vol ya babiloko ya ndaku, vol ya ba téléphone nde pa ikutu tozo bandela nanu parce que batu bayebi nanu plateforme na biso malamu te, il faut bayeba yango bandeko basali o toza na bango na kati pona ko vanter nini moyibi zero pona ko vulgariser yango et yenda nous lokola application oyo soki okoti na téléphone soki okoti na Google Store okuta application moyibi zero soki o activer o télécharger yango téléphone nyonso oyo ekozala na application ya moyibi zero soki bayibi yango mutu nyonso ya koyiba yango soki obungisi téléphone na yo tindela biso kaka message na email bako retracer mutu ana téléphone na yo ti na lupango azali bongo botika bato bako retracer bato ba bongo bato bako yiba ba monta minene apeto okipe sango na peut-être c'est comme le bino pe na barumbu balobi moko batie maboko lelo faya ki ndeko na biso mabweja lobi bo meminga ngulu po fakira ke na palais de la justice kuna. Mais en tout cas masolo ya muyibi même na ba entreprise toi d'accord te parce que tala il faut yoka ba monta batanga kana ba détournement yoka ba 370 millions 370 millions de nini bon l'air bazolo ba kimi l'air balobi ya kimia anyango pa kimia zoye bana te bato ba otala kasi oyo zolo ba intérêt ya barumbu wana ozo koka koloba komone te po aza mwana na bino siko yo nano tangi komba mutu te moyenga pe na tanga ezate so tangi komba opesinga nde matière mais oyo lobi wana intérêt ya bana barumbu wana nzelo ya kimi wana kimi ayina barumbu te biso yo to ana barumbu to yebi ya place za barumbu te na nga sungona otangelo ko ndeko Rachel Chakwa sungona ko tangelo ko mopo zo ko katozo bomba babi yelo ko aza mwana ndako yango ozo ko tanga ko yo ndo ala bado tanga ko mode ndeni ba to zo nga ndeko Rita Bola mwana barumbu a solo ah oyebaki oza ko boya tanga kombo otepo ndeko na bino te ya barumbu ko bomba yo ko tanga kombo soko ezaki ya côté musa ya bana ngamu na lobi boye yo nde journaliste ngai na yebi mutu yo zo visiter tanga kombo na ye ponga na zo moye ya kotanga pe kombo ne ponga na kotanga kombo te po ba koloba atanga ikombo na ngana TV ebita mikolo ba funda batu pa pamba mais na kotanga kombo soki yo tangi kombo mutu yo ndo pesinga matière ya ngwana ngana kotanga ndeko na bina ba rumbu nembe kesango se komela kuzo ko kimango oko banga no problème oko comprendre la yeba te ka banga pe problème yeba te ka banga ayibi l'état kutu ya ye monta bazolo bezata 10 fois les Vital Kamerhe donc na ko kotele te na ko tele ndenge Rita Bola mwana mabe ba so déjà ba bagia za mwana mabe siko bino bogo zo esu boche na fonction donc la kisi bino siko kaza bina mwana mabe ala kisi bino ka mwana mabe siko mwana mabe ndenge wana ngape na bi muyibi zero siko to suka donc makala nzela mse yate do suka na ngwa okendo ndima ba frontière peza ya okanga ma robimela wapi fa benga vol spécial agenzani masaro akima kite masaro akimi suka na ngwa yakite mutu wana mususu soko muyima soko muyima ayo moni ro ayi amona akimi akemboka azaki na pour ma santé te bo comprendre ko muyima zo te déranger kite mukolongo en tout cas ndeko moyima mais l'air azaki ba franga santé yaki makasi siko l'air ba komi ko yana sukuma kosa yo ebisa so muto ba yo kanga ye réflexe liboso ya diarrhée o mona libomo zo sa net mo libomo passer net mo diarrhée net mo donc ça maladie o mona kiteke jamais la ko yaki crise mo ko ba condamner donc biloko wana to yebi déjà que ça ka ndenge wana donc tozo kamba na biso eloko te lelo azo ko sape azolo bage aza maladi agende soins médicaux ya wapi soins médicaux na ye asala yango awa justifier nanu mbongo ya DGDI DGRK donc mais DGRK a justifier nanu lar te alinga kende kambala moko soins médicaux te bozo ele ba soins na CPRK na comment na CMK
azala penza bien calme audition ekosala ata na mbetu ya hôpital papa biso Frank Diongo te mutu kokosa mutu te malade ya nini malade nini soki asirita bolanga tozalaka na barumbo azala ososanya na badispensaire ya sibet doto otyele SMK mais loko soki ayibilare moto kobouge te zalawa o dgm bota frontière bien ata kota abwato abima te moyibi zero Moyibi zéro toujours en action. Moyibi nyonso tout ndekoshala. Lobi Moyibi nyonso ba maboko opération Moyibi zéro. Mutu nyonso ayibaki l'art ya l'état ya République démocratique du Congo. Biso ba congolais mutu to bando landa bino. Po to moni bokomolo bo coopérer na ba magistrat. Bino bono makabango po bakanga bino te. Biso sikoyo mutu to bando kanga bino. To bando landa bino ba place nyonso boza. To yebi kozwa kambongo ya l'état okenda msabo. Dibo kende place bo to zuyo. To yenda yo to tiki yo na maboko ya justice do to bando kanga bino biso moko so to moni peke justice azoko ka lisusu osambisa bino te po akomi corrompu to se charger na bino biso moko webite ke infraction ko se charger na batu ngo moko webite ke la infraction oyoka lisolo ya Chanchesuku ba Chanchesuku te président ya Yougoslavie peuple muta se charger na été ba se charge na ye asbasila na ye donc bokolo peuple otelemela bato oyo bazoyiba mbongo po ya kufa nzala bayeba sor na bango ya na suka filme bayeba ke sor na bango eza IDPS toki ndeko Charlie ya bilobi marche ezali c'est marche ne tombera jamais marche kotika c'est marche mais toi qui peut pas donner pas ya bino pe président oko moi te ke peuple ngo ko lelo dollar ekomi na 20 ndeko Charlie mais na le bien bato balanda ki procès ya 100 jours ya malamu ba yoka ki te ke Vital Kamerhe asenga na banque centrale abimisa mbongo ya réserve ya banque ezali nini ezali matela sur lequel l'économie se pose mais ezalaka touché te mais si réellement pardon zana si ça kobenda nga rapide te yo garder nanu question no wana bomba zana si ça na expliquer bien po otuninga masolo ya taux de change bato bazo comprendre te pourquoi mbongo ezo mata parce que soki mbongo ebande o mata réserve wana nde bapuizaka po ba compenser pour la stabilité économique. Maintenant, il n'y a plus de réserve parce que Vital Kamerhe a ordonné que babi misambongo basala nango misala soi-disant il y a urgence. Oyo lelo zo banana nzele kiite. Oyo bazo kangela batu lelo mulongo pour na détournement. Donc, c'est l'argent de la population qui devait subventionner à la stabilisation de l'économie. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas que le dollar atteigne le 20. Et ça, vous voulez mettre sur la tête de qui? Oh, mais c'est par là que nous cherchons maintenant à parler. Un direct cab, il y a président, un direct cab, il y a Montouné Tokoko Loba. Comment fait-il qu'il y ait président de la République, son chef, à mon que Tokoma est aussi ma réserve. Ou que c'est la danger, le bipon à biso. Mais à ordonner qui a un point à qui n'a pas ordonné qui? Mais son chef? Non, directeur de cabinet, son chef ne lui a pas ordonné. Son chef lui a présenté un projet sur lequel il devait travailler. Et lui, à l'absence du Premier ministre, a pris la charge de prendre les prérogatives du Premier ministre et a donné des ordres qui devaient être exécutés, soi-disant sous une raison de la priorité. Côté on a dit que vous avez pour défendre. Bino peto yebi côté wana bozo ya côté la kaka mutu na bino. Mais bino bozo mona makambo salite. Tu dois rapandisa wana ngina mo po bato bele ba radio bozo caméra de ma weja ba ngama mama mema biso ngambo. Ah biso to yaka. Ah biso to ba pandisa ngo. To luka koyoka peuple congolais. Pour ça ya congolais mais tout n'est pas congolais biso to yaka ah pona ko ba po. Ah to yoko lo. Ouais biso mo. Ah yo zolo bananga ke il a été instruit par son chef. Son chef wana. Oh ya présidence. Mais chef wana la présidence yende muto a déclenché qui a ordonné qui basa l'enquête. Ce qui yé muto lobaki no yiba mbongo. Akolo baba basa l'enquête sous sérieux. Toyoka kia wa boîte à Pandore mukolo bako panza yango boko mona ba mama Marthe bako tanga mabanani bako tanga. Mais ti batangi mwasi ya Kabi ya Kamerhe batangi na bana na ye na ba neve na ye. Na yoke pa atangi ata cousin Tshisekedi mokota. Okazi abateli abateli te mutu aza te abateli te atanga biso
oyebaka pourquoi eleka na RTNC parce que Canal Futur asengaki a médiatiser procès. C'est pourquoi bapesaki Canal Futur te bapesi chaîne nationale pour que ça na penchant ya mutu te po atanga malamu makambo wana po sinon te bolinga bolobo Canal Futur a montaki akataki ba image mais elekaki en direct yaki na partie ba monter te to moni place atangi koma mutu te donc botika ba jewana soko yibi mbongo ya mboka ba okanga yo et puis yo kana ibso iloko moko lelo il faut yeba iloko moko. Nous dans l'UDPS on la bonne UDPS à celle dans l'opposition pendant 30 ans sur Mobutu pendant tant nyon so ya Mzee Kabila pendant tant nyon so ya Kabila le fils mais en tout cas makamana biso to sala on a ndenge longobani bobandi nde ko luka o chapiso ba bâton dans les roues 100 jours pesa biso pe 100 jours c'est les cas to ebite to comment autant et comment combien de jours de Rachel kasi justement l'air bo monique 100 jours to pesa bino et c'est les cas l'air biso to monique 100 jours et les qui musala silité to bandi ko tune évaluation ya musalat to kei fatia ke na ba chantier pour na ko évaluer et pas nini musala ezaleli l'air monique musala ya avancé te compte tenu ya mbongo oyo basi ba pesaki alobi bo fungola enquête ba fungoli enquête ba monique salemite bakangi directeur de cabinet au modi alobi au soka cette déclaration donc so yé mutu a pesaki bo sala musala mais linko lo bateke so ba pesi mbongo o di lamba biloko a feti yo zimbongo suso ke somba lupango bana na yo mona rapeta de dongo ya bino ya kanga moko to moni ya ministre ya justice awa dossier ne ke ka boye to koko luka ngo kuna na paide ya justice luki ngo tina saba mesa dossier ko mona na ti dossier mona atende ni ministre ya justice ti sikoyo azana no na se ya justice yango wana ko siéger même pas na conseil de ministre. Il est encore à charge de la justice. Tout ce qu'il a dit ou tout ce qui s'est dit, c'est à la justice maintenant qu'il avait déjà interpellé, d'en définir maintenant la fin. Donc tous autres et la justice a Sabiso. Procureur général a classé enquête sans suite. Ou bien Alexis Tamboué Mwambati lelo. Oh, na lobby hein. Lelo. J'ai frappé mpe epai. Ah kasi. Moussa oh. État de droit ya bino juste bon ça là on le lenge kani. Pour comprendre ngo Vous allez calme. Lelo na ngina loba no boy. Na za calme to na omona misala ezomo na clair to komona ke bolali mala moko. Oyebi lelo yo bokomo ya kotanga bato mususu c'est que bokomo na bango na ba mitif. Lere bandaki na caméra bozala loba ete ba sambisa na bango yete e osuka na ngoka ndengwana lere babando sambisa yo lobi te ba otika na bango ye. Lere ke prison lobi akuta après lere ka décision ba ko akite ye ba condamner ye. Ba mo bo changer maloba bokomo luka bato mususu. Changer maloba te po bino tebi ke bo mabisoka na ngamba pardon. Bozaka wanga na yebi na za muto na marcha na mboka oyo na ta marcha pe. Bozaka ko ganga bato bazo kufa justice ko salama. Lelo ba kosi mukendi ba kenda. Lelo yo ba Thérèse Kapangala ba kenda ba kota makile kenda ba biso mamiso tika na ba cicatrice ndenge na ndenge. Ozo comprendre mais bolaka ki biso état des droits tout le monde ezaka ko pencher. Mupandi moko tozo comprendre les sous-autés. En tout cas to luka to comprendre. Ezo pencher mupandi nini ezo kendete. Directeur financier à maison civile et chef de l'État. Pour avoir détourné 2 millions. Il est où maintenant? Ana se perka boketali. Directeur financier de la maison civile. Na pension na pension. Na yambaka moko awana. Yango na bisoti. Na yambaka mutu moko awana plateau na ngajo ne ko Charlie. Côté nini ezo pencher, côté nini ezo. Kasi yango na ngina bisoti na yamba yo awa. Na pension bato. Oyo ko kiko yanula ngate ne ko Alexis Tamboué Mwamba oyo ko chasa mezo bela chef frère ko bela na lobby boye doucement la justice qui avait lancé ezaka bo mona dossier tombwa me vimbi ti esili lo kwa ozo tika pe na lobate na lingena tuna la justice na lingena poser question la justice qui avait lancé le mandat le procureur près la Cour constitutionnelle qui avait lancé le mandat contre M. Alexis Tamboué Mwamba. Est-ce qu'Alexis Tamboué Mwamba est déjà allé répondre? Non. Balansaki deuxième. Est-ce que vous avez Tamso Yebagite. Au-dessus d'un retour de Mitoune, c'est qu'il y a une information. Bon, si vous avez déjà une information, de le a balancé deuxième, c'est qu'il y a de répondre. Si vous avez répondre, il y a un mandat de prise de corps. Bakoya.
Mais c'est une procédure, madame, c'est une procédure. On appelle ça procédure judiciaire. Il y a un problème là, Alexis. Oh. Lokola ya ke kondimate muto signaki mandat azali ndeko Alexis Tambo Mbazali avocat maître Alexis cabinet na ye yebani donc ye moko pa yebi procédure que soki balancer mandat liboso na ke kondimate balancer ya mibale na ke kondimate na ya misato bakoya na mandat de prise de corps ayebi procédure. C'est un juriste de formation, donc ayebi. Est-ce que justice a relancé procédure et puis sans suite te souka nango justice a cheminé pour que tina soukati nde pas bato balaka trop pressé justice za procédure souka nango okomona que justice a ovanda osala musala na ye soki omoni kasi bakomi ko wela mbangu ya kokende kolobaki loi ya minaku na soki 50 nani ba député nde ba ponaka ba magistrat kasi po ba comprendre que biso nyonso yo tokoya kosila na kati ya prison to lukaka déjà ndenge nini ya kokanga ngo avai comme epai na biso ti ne ndenge kambaza nango mais nanu basilité baza nanu ebele baokende ebele maka bukanga lonzo bato baliaki lara bukanga lonzo bazali nanu silité zala calme bobeti masolo ya Ogefrem okoyoka sango Pascal Mukuna pe kuna vanda na prison kenda kotiga ya ye dossier pe bolbo bon c'est vrai lelo bakanga Pascal Mukuna éveil patriotique elala éveil patriotique ngayo na aloba il fallait zelaka Mukuna aloba no pona éveil patriotique te ngayo na aloba moyibi zéro éveil patriotique. OK, Pascal Mukuna zagi na litige na bato a PPRD likambo elandi ekangi elelo na bato a PPRD bena nanga ina lobi PPRD na lobi ngai mona j'assume ce que je dis non. Pascal Mukuna zagi chargé ya sensibilisation pour la campagne présidentielle ya Shadari na l'église de réveil ya PPRD on est parti politique PPRD bango mutu ba couvraka ye na makambo ya mwana mwasi oyo lero wana lokola zaki mutu na bango ifala sala bango campagne bazipela ye yango téléphone ya mwana mwasi wana lelaka ke babotolanga téléphone batindelanga mbongo na somba téléphone mususu nani atinda mbongo point d'interrogation babotolaka téléphone ekendaki ezaki na maboko ya magistrat etikalaka na maboko ya nani po mwana mwasi alelaka azaka su na vidéo te mais vidéo ebimeli wapi. Lorsque Mukuna a changé Kazaka, balukeli PPRD, baluksi manduki contre Kabila, yango balamusi li solo. OK? Yango balamusi li solo po bayebi ke epa ezalaki, bayebi na magistrat epa bagenda ko bomela moto. Yango balamusi li solo. Lelo ler bakangi. Oyoki ke bakangi Mukuna pona éveil patriotique. Te balobi pona vol, pona détention illégale, détention ya armes, pona détention ya ba documents parcellaires ya mutu sans permis, sans autorisation comme le la saisie. Ba énumérer infraction étali na ngambo éveil patriotique. Donc loko les ali wana biso to lobi état de droit justice ça musana ngo. Moi to côté la Mukuna ezate po ezali ba infraction e Mukuna sali asalaka ngo na ba associé na ye ba associé ya Mukuna mutu ba balukela ye po ye pa balukela ki bango yango wana bango ba saleli contre machine. Donc problème ezakuna kutute problème na biso awe ezali ke justice asala musana ye état de droit eza deux poids deux mesures te biso to lingi mboka e komandenge wana mutu nyonso akobanga koyiba ata mungwa oyoki mutu akobanga koyiba ata lipa po ayebi ke so ba vérifier ma po ezaki 10 ekuti ekomi 9
Merci beaucoup. J'ai dit un grand merci aussi à Dieudonné Maweja, mais nous ne pouvons pas oublier Tobi qui a plusieurs casquettes. Namon Lelo Nayawa, Yamboa Yambanga, Pesa Kingaï un peu, CD Naemi Balé, juste la pêche 2000 banini, USB plutôt, Ndeko Charlie Kadima, ce que le banc juste 2 minutes parce que Namon Ndeko Nabiso Dieudonné Maweja, na Kevin Bouba, comme il y a Kochanga Ngonga, Balobi, TVza Ngonga. On met un peu pour le Belayango. USB musical, Oyo Moniwan Ezali, concept Oyo. Société Nangai Avalon Image et tiaki sur pied pour lutter contre le piratage. Parce que Moïbi zéro. To banda déjà la stratégie Moïbi zéro. Déjà awa moyo yibandoule oyo ezate Moïbi zéro. Donc tout tiaki sur pied pour que ezala adapter la nouvelle technologie pour CD c'est faillir. L'électroménager à CDP et sur le marché. L'électroménager oui bien le favoriser bateau ya somba clé USB to cha musique au fele et quand c'est pour ba TV beaucoup comme na ba plasma les autres ba clé USB mais support où ils ont répondre pour batanga na ba écran wana exact donc ba kolokota ba musique na balabala pour ba ya yoka na place ba flash disk d'où l'état congolais nazo profiter awa l'état congolais après sa biso maboko totia machine oyo en marche à instruire na ba artiste nyonso bakota na format ya USB musical piraterie à buo pia voilà. Ok, merci beaucoup et à un grand frère Daninga Kaimingi Nico Charles Kadima Lobaki Toko Makasi alors le bien Zali muta plusieurs casquettes beaucoup découvrir toujours na une télévision le bela Kimingi politique adagi juste na kanda ya makasi ya marche le lobby au mata parce que ngobila alobi na na yeta lobi na bataille de pespo ya za peuple ko marcher na ekaka ako singa na peuple congolais lobby marche ezali bozanga te abosa inte ko mamino ke non amon déjà awa to moni batu ba yaki déjà to moni tozana ndeko na biso Jean Gouba na Avalon Image tozana ndeko na biso Manda chante abi ezala on a frontière te mutu nyonso musicien nyonso surtout aza aposa za ko éviter piraterie mutu nyonso babengi yo na nyo musicien artiste nyonso musicien nyonso oyo a lingi ko ya ko sa musala na Avalon Image Avalon Image aza disponible mais to tika la publier CDT biso to publier kaka na USB pour ba pirate basila pour artiste nyonso soki asali musala a retrouver mbongo na ye producteur oyo financer yo a retrouver 10 francs na ye et puis nasi na lancé casting cinéma awa nazoloba na yo nazo kabla déjà texte d'ailleurs yo il faut ya rejouer soki to silisia nazo peso texte ya film série télévisée Le Jour de la Légende to sali repérage à site tozo évoluer bazana mémorisation à période de mémorisation à texte Kalamingite, tu as lancé audition. Montignon va recevoir texte, à la audition. Et puis. Et bon, on va ça le lingue quand il peut attendre par quoi le lingue numéro de téléphone, compte Gmail, compte Facebook. Na Facebook déjà. Bazo déjà Nathan. Bon comprendre ya banga mingi na numéro na ye alingani ba problème ta banga ba si ba benga belé on nous a pour ça contacter kanga à revoir que so to pesi numéro ya rende par ba si ba banga ba et RVC. Merci beaucoup Dieudonné Maweja, merci beaucoup à Rachel Chako qui était là, merci beaucoup à Kevin Bouyi et j'ai pas oublié mon papa chéri, mon papa d'amour Cléo Kaleb que j'aime de tout mon cœur, maman Delma dit que j'aime beaucoup. Moni mutu moi mon ko ça zali kukuma kokani kutukolo baté mais na pesi. Merci beaucoup, à la prochaine.